Kubu Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV, ma amoisa. Bonjour, bonsoir, naba Congolais et nyoso esika bozwami mbote na bino ba oyo nyoso bolandaka Radi Télévision, ba oyo nyoso bosabona ba oza connecté branché na Radi Télévision pour na ba information automela bino. Toye kolobela bino likambo oyo ya pasi pe mawa ya komona ndeko oyo babengi na kombo ya Denis Les. Soi-disant babenga pasteur, prophète des nations oyo balobaka oye moko amipesa ba titre akota na ba école na ye po azwa ba prophète de la nation azwa nyonso oyo batu bayebaka. Ndeko Denis Les to frère Denis Les to pasteur Denis Les to prophète Denis Les toyebi batan ya kala abandaki kosala lokola mandona kobeta bakichaka maole o babiloko ba Njondo TV makambo ebele ona osala. Tobandi komona à l'époque bato bazo kende pa na ye ba miracle kokwesa bato kosala boye makambo ebele oyo peuple congolais lokola biso ba congolais tolingaka losambo tolingaka ekoluka elongi ya Nzambe. Mais tobanda koyeba te wapi toza kotia makolo na biso wapi tozo kende koluka elongi ya Nzambe yango bandeko na ngai soki toza kozongisa bino ya koluka kosalaka ba émission to ba analyse eza pamba te. Ndeko na ngai tomonaka na kati ya Kinshasa na kati ya mboka na biso masolo ebatamaka te. Katier na biso edingwe aloba batu ebele ba pasteur ebele bakenda epa na ye bazwa bakisi ya kokwesaka batu bayoka ba image balanda témoignage albalanda nyonso mais apparemment biso ba congolais to gardaka te ba biloko oyo elekaka parce que tozaka na ba chiffre na mémoire na biso ya koyeba ke ba mandona na musala oyo babengi ya musala ya Nzambe car la Bible yango lobaka keno na mukolo ya suka tokomona ba faux prophètes na ba vrai prophètes ba koyeba na mukolo ya suka parce que ba faux ba kozala ebele na kosala ba biloko oyo neti ba miracle mais ekozala na ndenge ya solo te. Peuple congolais na ye kolobela bino toye komona mikolo oyo ndeko na biso Denis Les akoti na makambo oyo e salami ya polémique. Ndeko Denis Les na temps ya Kabila Joseph bakanga ndeko Denis Les na makambo ebele oyo asalaka ya escroquerie même chaîne na ya escroquerie mutumo boya se asala ngo selon ba histoire auto yoraki ba murmure. Mais ndeko Denis Les bonzambe ezalaki na ete azaki moto mingi ya musala ya molili yango pouvoir na ye tokisi nécessité tellement amoni keno esi ya kobetela yango libanga ezate bandeko na ngai ndeko Denis Les akoteli siko ba musicien ya mokili akota atia polémique po yepe azwa avimba. Pourquoi tolobi wana tosali analyse na biso tosali ba recherche na biso ya komona ndeko Denis Les aza ko passer à chaque fois na ba émission liboso ezalaki ba politique aza koloba likambo ba prophétie bolandaki bino moko no président oyo aza na komela te okufa boyena ba prophétie ebele oyo Denis Les apesaki na tina ya président na tina ya mboka makambo ebele alobaka mais tellement biso epa biso eza elobamaka pe tokanga ngo te totika ngo. Ndeko Denis Les eloko na échappaki pour le moment akomi na musicien Werason akomi na musicien Ferregola akomi na Koffi Olomide bango to basila yende ayebi toyebi ke ba musicien ya mokili bazalaka lolenge oyo batambolaka oyo basalaka musique na bango. Ndeko Denis Les koma ya abandi kokende kolakisa biso babiloko ya mokili ki ye olie azwa bana na Nzambe amema soki ye mibenga prophète de la nation akoza prophète a prophétisé pour na bana na Nzambe baluka se repentir bakende koluka elongi ya Nzambe mais ye aza kolakisa batu oyo baza na kisi ba oyo baza koganye na ba calcul ayosala ba calcul démoniaque. Bandeko so bolandi ba émission ya ndeko Denis Les bo comprendre que non na kati ya ndeko Denis Les kibonzambe ezali te parce que kibonzambe bakenda kotanga na classe te ezaka appellation Nzambe abengi yo akopesa yo nyonso oyo mutu ifole asengeli po asala musala ya Nzambe makasi lokola tomonaka ba Moïse na watu wakala ba Abraham mais ndeko Denis Les akenda kotanga classe na ye oyo ba science akotaki
pour aiba comment ko découvrir mutu place ali ko détecter ko comprendre même ndako afandi alati nini ye moko auti ko lakisa biso na ba émission et uti ko leka peuple congolais ndeko oyo alingi asala trouble na kati ya Congo na biso yango toze ko dénoncer bo keba na ndeko Deniles na makambo oyo azosala Deniles azakosala makambo oyo tomoni pe musicien ancien musicien ya Koffi Olomide o babengi JF Efonge yepe akoti na monjo wana JF Efonge aza musicien ya Koffi Olomide et JF Efonge na kati ya Cartel la Terre toyebite soki asalaka nini ou même acapella la terre Werason aza musicien oyo asel parce que na kati ya mokili tozali na bato oyo babinaka basepelaka bato pe ay muso akosepelisa bato e muso tomonaki Werason akendaki pa ya pasteur na biso Kabundi Walesa ba keko délivrer to ba histoire ebele oyo pasaki mais comment se fait-il bitumba oyo ezokende na kozonga la JF Efonge mais na lobi likambo ya Werason oyo bazaka ko combattre mikolo et pa ya on doit dire il nous a représenté dans un mokili to pesa ba mo respect trop parce que to linga jamais to kotsa ba ngona ba nkambu ya mabe au monde ce lelo un serviteur de Dieu akomi ko kota makambo ba musicien c'est-à-dire ils ont mabe mais tanini ko préparer ba prédication na yo tanini ko botea parce que il faut j'attends pour le sobi que Werason soit disant si là mais nous que beta conseil na Zénith na signa pourquoi producteur andimia ça la dépense pour n'angana que nous beta conseil na Zénith pourtant aussi là vous avez la succès je préfère encore moto il se faut il ça y azo ndi temps il y a ma prédication et puis oh yekuta za moto abana ko préparer ma délivrance bandimi moi le soki okomi ko benga na bendimi na l'église eza mabe il faut ngo bendimi po biso zabo to pe na biso ba passer ba terre biso moi mon frère Patrice boyebi au monde makambo zolo ba eza ou eza benga ngo confusion ya moi yemba je cherche le monde je ngaza musicien bato mingi bebi Cartel la Terre ndenge etambolaka mais soki andimeli nzambe comme voix na ye ezalika ya koyemba ami ya koisala ba nzembo ya nzambe na tina ya koisala nzambe lola David asalaka mais oyo ndeko na biso JF Efonge azosala eza ko honorer te na makambo aosala eza bien te parce que tomoni moto afongoli biso eza Deniles que non baza ko beta neti film ya dada tomoni Fally Ipupa oyo bakumisi ke Fally aleki fere na kisi soki frère na koyemba selon Deniles moto asali analyse wana. Oui, pour le moment, Fally aza kobinisa, faire aza na voix, oyo ayembaka makasi, et Fally pe ayembaka. Ezaka toujours chance, fate la chance, mais naibite, mutu ya science occulte, ayebi ko mesurer pe kota la ba calcul o apesa ki que non, pour le moment mutu o aza na kisi makasi ezali Fally Ipupa, nde mutu ala numéro 1 na kati ya Congo na biso, yango osati ke nyoso obimisa ezo gagner parce que balumu se bimi pour le moment basingen na décembre mon côté eleki ya Fally Ipupa. Peuple de Dieu, toza ko décortiquer, toza analyse ya komona mutu oyo babenga ki e pasteur lobby, mutu oyo babenga ki prophète na mboka na biso Congo, makambo oyo aza kosala, aza kotia trouble olia ko benga batu oyo babengisaka ba na nzambe, ba ya ko kimile pa nzambe, mais ye abandi ko démontrer ba kisi oyo eza ko se passer na kati ya musique congolaise. Biso toza ko telemela, Fally aza mwana oyo nzambe akelaki ye jour akotubela eza ye mais na minute oyo soi-disant pasteur oyo aza kotia trouble tosengi ba trouble wana ekoma na niveau ambete parce que musique na biso bolingo d'abord ezalaka te mais na kopelisa moto aopelisa ezosala bien te tokotiela bino audio moke boyoka Werason na ndenge aza koreklame na ndenge aza koloba mpona ntina ya Deniles bisobe akomne kosala kisankara lifere azana batala na ye azana nzela na ye azapi na bato na ye balingaka ye kote basa Fally azapi na bato balingaka ye makasi bazali na bandeko ne bakosepela te mais bandimi na ye bakopekisa omoni wenge eza compliqué lelo yo komona touche maison mère nga na tindi mutu terre mais l'air banzoi na bafuli ba kopoa ye moko ayebi ke fo lidera asala asimplike nango mais eza projet moko bien offert asali
fois ça peut esprit parce que maison mère ils a bango nyos de basa pour gens de mon équipe qui ne peut pas manger na obelo moko ils a mabé makasi un serviteur dédié il nous a représenter nzambe na mokili to pesa ba mo respect trop parce que to linga jamais to kotsa ba mona ba nkambu ya mabé au monde ce qui lelo un serviteur dédié akomi ko kota makambo ba musicien c'est-à-dire ils a mabé mais tanini pour préparer ma prédication na yo tanini obotea parce que il faut j'attends pour le sobi que oui raison soit disant si là mais nazo que beta conseil na Zénith na signant pourquoi producteur andimia ça la dépense pour nangana que no beta conseil na Zénith pourtant aussi là ça fait succès je préfère encore moto il se faut il ça y azwani temps il y a ma prédication et puis oh yekuta za moto avant de préparer ma délivrance. La délivrance, c'est un moment où ceux qui ont commis à l'église, ils ont mabé. Il faut encore bendimi. Pour biso zabo, tu as besoin de passer la terre. Biso, moi mon frère Patrice Boyebi. Au monde makambozo loba, ils ont bien une confusion. Il y a moi yemba. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ok. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Mon frère n'a pas dit ça yemba. Confusion. Non, pasteur Denis, c'est la confusion. Nabi oya, nabi tala olie kutu. Vous en avez notre temps, nabi na voté à bandimi. Ma bongo la mité, ma baya en église. Mais bien beaucoup de choses. Beaucoup ça la promotion ba musicien. Soit je ba musicien mon kilinde bo bengaka. Vous avez déjà confusion. A toi ngala ko pesa ka conseil mon kabaki. Ali ngate ko perdre ba même bandimi na yo ko sepela na hote. Mais comment passer na bisole a soit temps au temps la Bible. Pour écouter biso mais a communiquer ko sala ki sankara. A comme ça la ki sankara na ba roje ngandu. Musiko na peut-être que c'est normal. Donc on a eu pasteur Denis, ce n'est pas sérieux. Mais écoute, Nabia, bien que je suis l'artiste musicien, bandanga na banda carrière, moi je suis sérieux. Et ce aussi mon nom à la côté de Bizamaka. Oui, on va nous rappeler que ce n'est pas Kangara. Mais Nazolo, mais tant YouTube que ça pasteur. Où t'es Autant. Et là on a bitni. Maman, vous y a pas pasteur. Mais est-ce que comporte cette confusion moi? Parce que ça m'a biso si connaît tout ça boy. Même si tu as le parce que ngana banga nzambe, ngana banga nzambe makasi kana fuka maka. Donc Denis ça banga nzambe. Mais ce qui est là, you musa le comment combattre ça. Est-ce que biso de la mise tout ça temps au fin va pasteur? Na le beno ko to ça kana biso na someba. Ndeko wera olobi mabe. Abo otomo ipwani. Yem sa place ili yo otomboka. Zo inini. Ngapena na batuti. Ngapena na banyoka. Ozomona na banyoka. Mais yo za nzoi ngapena na banyoka ti. Donc mutu na mutu aza na force na yi. Ne peut pas dire ça. Qu'il a la banzouille. Donc, le lot premier ligne est ayo. Aux grand leader. Batela kamunoko, magamozoloba. Tiens là, c'est parce que la langage mususu et au même problème. Nana kota bolo, te bolo kilo bien. Bon ensemble, j'espère bolandi analyse na biso. J'espère boyoki ndenge tolobi. Basi nyasuka ya mokili ebandi ko komimonisa deja oyoki ndenge pasteur oyo babengi Deniles oyo tokobenga bamandona ndenge babandi ko malibanda akumoluka polémique na bamisien ya mokili yango toyebisi bana nzambe pourquoi bozokende kotondisa église ya Deniles pourquoi boza komona makambo oyo se passe est-ce que bato ba diacre o boza na église est-ce que boza komona na kati ya église ya Deniles bonzambe ezali to bonzambe zate ndeko totika sentiment totala soki tomoni mutu o tuzana ensemble aza ko se manifester se comporter te normalement ndenge mosa na nzambe se comporter bobimi na église wana boluki église ya malamu tikete nzambe alola afungola tikete nzambe yalola afungola bino ba porte ete molimo santo dirige bino boluka elongi ya nzambe ya solo ba landinyoso ya radio télévision eza esengo makasi ya kozalaka toujours ko se manifester ko partager ba émission ya biso ko aimer pe ko commenter et kozala malamu mingi toza kozala ba analyse juste pona bino ba congolais bino ba ndeko na biso bino ba abonné bino ba membre oyo bo soutenir radio télévision
na tina ya ba message na bino ekopesa biso makasi ya kosala musala malamu. Tala ndenge na suka ya mokili ba pasteur to ba oyo bazalaki ba mandona babandi ko malibanda. Eza musala to sala. Bomoni jife fongi makambo asalaka eza musala moko na Deniles. Lelo baza kosala concurrence entre bango mbale. Tikete nzambe wana auto sambelaka alongola bango so na nzela ya bana nzambe. Merci.